Oui, bonjour, bonjour, bonsoir, Bandeko. Ici, quand nous sommes dans le monde. Vraiment, na la vidéo oyo pona meka kopesa avis nanga concernant les kambo oyo ekwei na pokwa lelo. Yakomona pasteur mukuna aza ko toko benga ngoka ko violer na modèle openza eza lokola viole azo violer mwana mwasi oyo na kati ya voiture. Naza na ba vidéo 3 donc eza lokwa bitumba penza zo benda ya zo donc c'est comme si mwasi aza eloko te kwa na mboka na biso wana donc bazo utiliser ki autorité na bango pona ko saboter la femme africaine, la femme congolaise en particulier. Ça fait vraiment mal de voir ça à chaque instant. Mitema na biso basi ya Congo esi ekufa vraiment mitema na biso ezokaka mikolo nyonso likambo ya papa ya mwana mwasi ya mama na biso sénatrice oyo Bijou eleki nanu te toza nano na kanda yango tala eloko mosusu eye kokwea tala eloko mosusu oyo eye kokwea ya pasteur mukuna bandeko na nga ezosala pasi komonaka babiloko ya boye antake basi ezosala biso pasi pourkui na mboka na biso makambo ya boye ya soni ya chaque instant likolo ya basi kaka donke basi bazalaka na valeur te epuis bato baza baautoritaire ya minene ya kati ya mboka wana ndenge baza wana moto oki osala bango eloko te aza te bayebi yango pe donc basakanaka na bango na bana basi ndenge balingi oyo kutu tozomona ezobima eza moke eza ebele donc basakanaka na bango na basi ndenge balingi mutu mpe ayebisa bango eloko te mutu mpe oki okanga bango te epuis bainconscient ya bakongole misusu ezalaka kaka eza ye te bakoseli ye ndenge ya Moïse ezalaki bakoseli ye bandeko na nga bazokosela bato oyo te bazosakana na basi bazosakana na bana basi mwasi na Kongo azalaka na valeur te et surtout ke tozalaka na mutu ya kolobela biso te na bana basi misusu na mibali omonaka soki likambo ekwei eza kaka bazokosela ye ekoki ozala ye te eza boye na boye donc esalaka pasi neti oyo kutu oyo ya mwana mwasi oyo ya mama na biso mama Bijou oyo na papa Tambwe Mwamba basenatere mibale tala ndenge papa oyo asambwisaki mwana mwasi oyo j'étais en train de préparer comment na osala émission pona bango tala oyo ya minene lisusu eye kokwela biso ya évêque mukuna vraiment esala pasi bandeko boyebake makabana basi oyo babimisaka makambo bakosaka te makambo eza na mboka wana oyo bokoki kondima te makambo oyo eza na mboka na biso oyo mutu vraiment akoki kondima te yango oyo ezosalema na mboka na biso kushe mwana mwasi ya bato boye na kati ya mutuka boye vraiment papa pasteur epe lisusu eza pasi na mawa bandeko makambo ya mboka na biso le tozoyebisa bino ke mboka wana barespektaka mwasi te mboka wana toyebi te soki tosala nini tala oyo tala bato babandaki kofete ensemble boye babandaki kosala makambo nyonso ensemble boye mais d'un coup kaka papa oyo abandi kosambwisa abengisi media ndenge mama na biso alobaki mama na biso Bijou réunion bakendelaki kuna na sene esi esilaki babandi kobima abengisi mpenza alobi boya abengisi media boya bolingaka sensation boya sikoyo napesa bino biloko oyo bolingaka banda kodenigre mwasi na niveau oyo donc na monde entier mboka oyo badenigraka mwasi lokola Congo eza te papa oyo adenigre mwasi oyo epi eloko moko esalemi te tomoni mpe mwasi moko te ya marché nayebi te soki ezalaka kozanga koyeba badroit na biso soki ezalaka nini nga bandeko na ngai nayeba te badenigre mwasi oyo na kamera ya monde entier devant monde entier badenigre mwasi oyo devant monde entier badenigre mwana ndeko na biso ya mwasi oyo tomoni mutu moko alobi eloko te tomoni marche te tosili nano kutu kanda ya ndeko na biso mama Bijou esili nano te tala likambo mosusu monene oyo bazobunda na mwana mwasi bazoviole na kati ya voiture basalelaka ki personnalité na bango bato oyo bandeko na ngai
tozo basi mwasi ya Congo eza pasi mwasi congolaise azalaka na place te na kati ya communauté oyo vraiment eza penza musala moko mutu akolongola biso na makambo eza kaka biso moko basi tomeka vraiment komeka komarshaka pi kodéclare badroit na biso parce que boye mwasi azali eloko na Congo mwasi aza eloko mobali moko atosaka ye te ndenge toyoki histoire ya ndeko na biso ya mwasi oyo mobali soki akufaki atika sikoyo testament ye azalaki deuxième biro mobali sikoyo atika testament na kati ya maboko ya pasteur po apesaki pasteur confiance atika dokima ya ndako na ye na maboko testament na atika na maboko ya pasteur oyo apesaki confiance évêque oyo papa yango apesaki ye confiance po lera kokufa bakabola biloko papa sikoyo olie akabola biloko ndenge bakomaki yango na testament apesi ndeko na biso ya mwasi opo azalaki deuxième biro ya tata wana oyo akufaki apesi ye condition bakutana na kati na chantier na ye kote ya ipene bakutana po apesa ye soki aexplike ye soki nde apesa ye part na ye mwana mwasi oyo akei aza na choix te aza na besoin bapesa ye pe lupango ya biloko mobali atikela ye mobali akomaki deja na testament kombo na ye mobali akomaki kombo na ye me tata oyo aza koutilize po moninga mobali apesaki ye confiance ayebaki aza pasteur apesa ye confiance atikeli ye badokima ya ndako na ye atikela ye testament na ye mobimba po papa mukuna akoka na kokabolela basi na ye na bandeko na ye biloko atiki tala makambo azosala nsima ya mowei papa oyo place aza na lola vraiment aotala ndenge papa pasteur oyo apesa ye confiance asali na mwasi na ye juste po na babien na ye eza teke ye mukuna azokabela ye eloko mosusu ezaka po azwa badroit na ye oyo mobali na ye atikalaki kotika na maboko ya mukuna bandeko tala ndenge eloko oyo babengaka yango viole do oza koutilize mutu ozolala na mutu juste po na eloko moko boye ozoutilize ki autorité na yo neti ye po apesa mwasi oyo badroit na ye oyo mobali atikelaki ye na testament apesi ye condition balala nanu basemeki na ye bandeko ya mobali bandimaki te yango apesaki asengaki mukuna pardon po ayebisaki deja basemeki na ye lero ayebisa ye basemeki na ye bandeko ya mobali babengaki mukuna awangani ye sikoyo ayebisi bango na kolukela bino preuve asengi papa mukuna pardon ayebisi ye papa tokutana kasi mpo na makambo ya testament oyo nkombo na nga mpe eza na kati ayebisi aya na chantier place ye azali na ipene na chantier na ye mama wana ake kuna tala makambo azosala na mama oyo sikoyo afilme ye ake kopesa yango epai ya general soki ya wapi kuna nayebi te general soki ya nini general wana nde sikoyo na commune soki ya commune na general soki azalaka na commune soki capitaine soki general soki general apesi general nde general sikoyo akei kopesa makambo yango epai ya moto oyo papa oyo afingaka tokokoma kuna apres kala mingi te bake kopesela ye biloko yango kuna nde sikoyo tane baye kosambwisa pasteur oyo aza na eglize munene bandeko na ngai kosalela nzambe eza blage te soki ondimi kosalela nzambe fo yeba kosabstenir mutu mpe atindaka bango nini basalela nzambe te koma oki kosalela nzambe pi oyebi kokontrole nzoto na yo te tina niveau oyo mpenza na pasteur me okoyokaka bafana kwiti aza mutu aza mutu ebongo kozala pasteur ndo za esu mutu te bandeko na ngai mutu ayebisi ye tolobi teke aza mutu te biso toza bato tomipesaki na koloba teke naza pasteur te soki osiki ozwi mokano olobi ke ozosalela nzambe oza pasteur efo ozala na mwasi moko bapekisi bango babala te ezala na mwasi moko me pasteur mpenza ntina niveau oyo eza niveau moko ya mabe eloko mosusu nalingi na signale bandeko na ngai faiblesse ya likambo ya papa oyo etinda teke parce que aza kodeklare azali makambo lite na ye mikolo oyo ezali kolobela Congo bato bazoboma Congo bango oyo papa oyo papa mukuna apare makambo na ye oyo babimiseli ba video papa mukuna asalaka
aza kodefendre mboka bandeko na ngai tobosana yango te ebungisa biso baobjectif oyo toza na yango te. Papa oyo azoloba makambo ya malonga mpona Congo, papa oyo mukuna oyo. Donc eloko oyo baya kodistraire biso na yango te ke batie video na ye ya mutakala, batindi mutu apiege ye baye kotia video na ye ya mutakala po nini ebungisa biso makambo ya mukuna te. Mukuna aza kolite, mukuna aza kolobela makambo ya mboka. Donc to kombine biloko te, to kombine biloko te pona eza sirke batie yango pona kodistraire biso po tolandaka Pasteur Mukuna makambo alobaka pona Congo na biso. Makambo nyonso alobaka pona Congo na biso tobosana yango te bandeko na ngai. Toza na kati ya komba, toza na kati ya koluka kolibere mboka na biso. Papa Mukuna azoloba makambo ya bien pona mboka na biso. Eza te ke babimisi mutakala na ye po tobosana lite, tobosana komba oyo asalaka. Papa oyo asalaka komba eloko pe ezosala ke bazobimisele video ya modele oyo ezali pe po aza kokomba, azosala komba pona Congo bandeko na ngai. Mutu na mutu aza na modele na ye, bato balobaka na ye ke no pona nini azalaki na Kabila aye kozonga komi na komba. Eza normal, bana nyonso, bana etike aza na mwana oyo abungaki aza pe na Bible ke mutu mwana abungaki akei melera sisi mbongo aye kozonge pa bapare oki ozala pe conscience pe ezongeli ye akomi kolite pona mboka na biso bandeko. Tokoka eloko moko na ye ka kosignale awa pona yebi bino nyonso bomonaki video oyo ezocircule, mais problème na ngai ezali nde tobosana te, tobosana komba ya tata oyo te. Azosala komba parce que toyebi soki komba te, soki kodenonse te ndenge azodenonse na ndimi te ke video na ye oyo elingeki ebima. Video ebimi parce que akomi kodenonse mabe oyo ezosalema na mboka na biso. Donc tobosana yango te. Mabe na ye kaka eza mabe asali awa eza kaka po azali mosali na Nzambe. Il faut bayebaka ko se discipliner ondimi kosalela Nzambe, Nzambe aza ko utiliser yo, il faut yeba ko se discipliner vivre na mwasi moko. Mais normalement koki kosala te ke tobosana komba ya tata oyo, tobosana babiloko ba réveil ya papa oyo o papa azosalela biso, azolakisa biso ba réveil, azolakisa biso ba makambo oyo ezoleka na Congo oyo eza inadmissible. Mutu moko te oki kondima yango te, ye alakisaka biso yango. Baye kolakisa ye kobimisa ye boye parce que asili kobima na ngambo na bango, akomi kobundela mboka na ye. Yango moni waki kobimisa biloko na siko ba photo oyo, ba video oyo ya Pasteur Mukuna distraire biso te, parce que réveil patriotique eza très important et fongola biso nyonso tokoka na koluka mboka na biso ebonga, parce que niveau mboka na biso eza nango ezalaka te. Et puis aza parmi papa Pasteur na biso Mukuna oyo aza parmi na bato oyo bazali baye na réveil wana, na révolte wana, na réveil na réveil politique wana na kati ya mboka na biso ya koloba ke mboka nini yango bato balalaka nzala, mboka nini yango toza na richesse me bato bazaka na eloko te. Donc azofongola bato mémoire, azofongola bato mitu, tobosana yango te. Bien sûr asali mabe ba respectaka basi te na mboka na biso. Eloko ya kokende kolala penza mwasi na kati ya mutuka boye eza malamu te, juste po azwa ba droit na ye oyo ezali kombo na ye na kati ya testament, po bapesa ye lopango oyo ezali na kombo na ye. Il faut andima kolala na pasteur oyo batikelaki testament. C'est là où eza malamu te, mais tobosana te ke papa oyo aza na komba munene, aza na réveil patriotique oyo azali ko enseigner tous les jours na bana Congo. Donc tobosana yango te parce que oyo biloko oyo eza ba distraction
po bango nyonso ndenge baza kuna basalaka babiloko basakanaka na bana basi mukuna aza ya liboso te toyebi yango tomonaki likambo ya Moïse Mbiye tomonaki makambo ya Mike Kalambai ndenge abetaki mwasi ne lokola na fimbo ya bakanja lokola nyama tomonaki ndenge Eliana ayaki na likambo ya Moïse Mbiye ti lelo likambo esuka kaboy mususu ye oyo mama Bijou sénatrice na biso oyo mutu oyo azali deuxième personnalité ya kati ya Congo aza ko saboter ko néglige ko dénigrer devant ba caméra nyonso ya monde donc nyonso eza ko lakisa biso yango lelo to monde susu 2 jours après to moni ya mukuna ebimi donc eza ko lakisa biso ke batu oyo ya kolongola azate mukuna aza ye moko te ya kolongola azate eza batu moko basakanaka na basi respectaka mwasi te me ngai naza ko insister ke to bosa na komba ya mukuna te to bosa na réveil patriotique ya mukuna te mukuna zo lakisa biso soki ba photo na ebimi boye soki ba video na ebimi boye boye bango bondimelanga bandeko nanga parce que aza na réveil patriotique wana zo lobela Congo to bosa na Congo te pona ba video oyo bien sûr asali mabe aza musali nzambe okosala yango te mais eza ndenge ya kobosanisa biso réveil patriotique oyo azo sala to bosana yango te parce que ezali pona Congo o wana réveil patriotique eza pona Congo o eza biloko baoki komemele na justice ya sambi mais Congo na biso toza na besoin na yango toza na besoin Congo bato babanda kolia pe 3 fois par jour ndenge toliaka na poto bato bazalaka pe na courant o ekenda te ndenge pe tozalaka na ngwa et puis papo yaza ko réveiller mémoire ya bato pona likambo wana ke to bunda po mboka na biso ebonga to bosana yango te ke réveil patriotique papa oyo azosalela yango papa mukuna azosala yango makasi aza koeveye bagene mpona koloba ke non to se révolter parce que tokoki kovivre na mboka oyo bato baliaka par occasion baliaka po fo prio kota bagene nde ozo eloko ya kolia areveyaka mémoire ya bagene tato malgré mabe na ye oyo asali oyo babimisi yango kaka po azosala réveil wana tobosana yango te merci beaucoup bandeko nanga ya muke nazalaki na yango wana pona likambo ya papa mukuna oyo eza pasi mukuna eza ye moko te bato ebele bandeko nyonso bozomona bapapa nyonso bozomona na Congo na biso wana bainflua nyonso oyo bozomona na kati ya Congo na biso wana basakanaka na bana basi bazwaka valeur te tozala consciente bandeko na ngai bana basi toyeba tozala consciente epi toyebaka kokotaka likambo ya moninga soki bomoni moninga moko basali likambo na bamboka nyonso oyo tovandi tomonaka yango batomona bamama bamarché bamama bakomi na bafacebook na bango bakomi na bapage na bango bakomi na bamire na bango ya ba média bakomi que non à cette histoire là non à ceci c'est cela mais pas biso ezala te omonaka basi pe kaka bakomi koloba lisusu non ye akosaki ye aza ye moko akende komi mema o bakodoka o boye na boye malgré que bazo maltraiter mwasi mais tomona jamais place mwasi akoteli mwasi na mboka na biso eza pasi bandeko to changer makambo ya boye et comme ça la passe penze comme ça la passe que la femme n'est pas respectée chez nous la femme vraiment n'est pas respectée dans notre pays la femme n'est pas respectée dans notre pays ba o kutu ba bimi ko tomoni peniele toye komona Eliane toye komona mama Mimi ye oyo pe toye komona mama Bijou encore mususu oyo pasteur azo violé ye na kati ya voiture bandeko biloko ekomi ko se répéter trop na communauté na biso ba mama il faut to lamuka il faut to yeba koloba non parce que eloko oyo tozo négliger yango yango mibali bazwaka biso na valeur na mboka na biso te donc chez nous on ne considère même pas une femme aza eloko oyo oki ko traiter ndenge olingi oki olala na epe na kati ya voiture na yo ya pas de souci oki pe ko bengisa ba cameraman nyonso ya monde obandi ko finga ye mutu moko pe ako contredire yo te mwasi moko te ako se révolter te alors yango ba monela biso eza passe bandeko na ngai ba biloko ya boye na kati ya video oyo ya pasteur mukuna nga na eka koyebisa bino eloko moko na lobi na nga te ke eza ye te to nini te ezala ye ezala te to bosana te réveil patriotique papa mukuna ayeli biso eza très important parce que mabele wana toza na ngo besoin ke na Congo pe kura evandi pe ekendaka te na Congo pe bato pe basali ba provision batie pe na ba congélateur ndenge totiaka na poto beti pe
2 semaines bobimaka libanda te me bozolia biloko nyonso eza na ndako baniveau wana ifo mpe tokóma yango na congo eza papa oyo aza mpe kosala ke bareve patriotique wana ekoka na kokota na kati ya bakushe nyonso ya bacongolais mpo bakoka na koyeba badroit na bango parceke mingi toyebaka badroit na biso te nalobeli ye te me nalobi kaka tobosa na mosala azosala te mpo soki asalaka mosala wana te ya reve patriotique na ndimi te balingi babimisa motakala na ye babimisi yango mpona cause ya bastratégie na bango bazalaka nango mpo tokɔta na distraction ndenge ya kamera ekotisa biso na badistraction awa baliaka na bambongo na bango nyonso baliaka yango me omona bakotia moto moko boye mpona badistraire bino makambo ya mukuna oyo ekotisa biso na badistraction te parceke aza moto apesaka biso apesaka biso mateya ya réveil patriotique eza très important parceke mboka wana mboka basombaka yango te mabele eza très important merci beaucoup bandeko na ngai makambo oyo ya mutakala oyo distraire biso to ekotisa biso na distraction te ekotisa biso na distraction te bandeko na ngai réveil patriotique pasteur mukuna abandi yango epuis aza kofongola bagene azofongola bagene mitu mpona réveil patriotique wana tobosana yango te merci beaucoup bandeko na ngai oyo eza bastratégie ya banguna ya Congo kaka toboyi te nalobi te ke asali bien me nalobi ndeke tobosana te eza vraiment mabe koviole mwana mwasi ndenge wana eza vraiment mabe me tobosana réveil patriotique te tobosana yango te tokota na distraction te merci beaucoup bandeko na ngai nzambe alola abatela moko na moko merci